Ma Mission TV, le miroir du monde. Adage moko papa chéra Loka, chez les coiffeurs, chacun son tour. Si. Maintenant c'est mon tour. Voilà. Nayebi que tour, il y a Virginie Pesa, Amen. Sambota, il y a danseuse à PCBG, il y a Bibi Kapinga. Amen. Donc, na pesi premièrement Nzambe merci. Et deuxièmement, na pesi merci na ngamoko, na papa na ye. Troisièmement, bah merci belé. Et pas Motopamba papa chéri JB Pia. Papa chéri adoré. Papa Yodi. Botangisa mwana. Ba danseuse botangisa rampana. Na kotangisa mwana na belle campus. Si. Ha, eza kwanga to fina maboko elembi hein. Voilà. Faut présent na linga yo. Aza pe na volonté. Po papa chéri atangisaka. Amen. Atanga badida boyebi ke to feta baka daida awa. Wani yanga mosali na ete. Amen. Papa chéri, merci beaucoup na osali. Bola mwana nga kotangisa na belle campus kosilisa. Osala fête à collation papa merci. Amen. Otiki ngai te. Tina libala. Papa Zakaka. La coutumier. Papa Yodi. Mais vite loko no bongiselinga na religieux. Amen. Papa na peso merci. Sayonga pichu mawatro. Merci papa. Nzamba zwaka lokumu. Apesa ko kaka ba longue vie. Si. Oh mais la papa na kala mwete. Merci beaucoup papa. Ba danseuse vie ma bé, ba danseuse baba la raté, baba lisaka te. Et non, je ne sais pas ce qui est dans la nouvelle, ce qui est dans la ngoboro annoncé nga. Boko annoncé nga ce qui est dans la danseuse moko abalisa boyebisinga. En tout cas, toza vraiment na esengo. Kobalisa c'est pas facile et ali pendant quoi ngate. Donc yaza yaya sotoye to koutiye soto landi. Donc kobalisa boye. En tout cas, des gros bisous à ma pichou. Sans oublier leader nanga moko mufude papa chéri babi olembaka bana ote. Si les gens la mikumba la biso papa umela. Yaya abalisi mwana. Donc biso ba maman de ko participer na libala mwana biso donc c'est moi ya koleka. Homo Forti c'est lui qui a. Homo Forti c'est lui qui a. Ma Mission TV, le miroir du monde. Voilà les amis de Am TV, la bellissime de la presse congolaise vous annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui vous allez constater la bellissime avec le danseuse de BCBG, la machine à musique. Pourquoi? Parce que les lots on a fait à mon nene maman maman la zopina waneza nani yé maman la danseuse de BCBG, donc la grande Mapichou Dembo, à Balissi, en honneur, quand elle va qui va danseuse, vie ma bé, va danseuse, baba la raté, baba l'isakate, et là je ne sais pas, ce qui est dans la nouvelle, ce qui est dans la ngoboro annoncé, boko annoncé, ce qui est dans la danseuse, moko à Balissa, boye bisinga. Pour l'instant, non, la Madembo, Mapichou Dembo. Salut, les Balisi, aux entourés, na bandeko na yo ba danseuse, bango yo c'est une grande ambiance et non linga vraiment on ba un bon na batonyo so ba la biso na onyo so to yebi ya ba danseuse na makamnyo so ba loba pona bino mais yo to moni okolisi mwana, otangisi mwana, asilisi lelo balisi esengo wana nde ningo exprimer na public en tout cas na premièrement la personne non nzamba alola merci. Amen. Na wa sali. Amen. Donc le mot me manque. Alongola kasoni nzamba alola
asalaka na ngonga na tango na ye. Donc nzambe alongolaka soni asalaka na ngonga oyo eza ntango na nga. Nayebi te ka nde bibi alobi soki danseuse moko abalisa te zama mukolo na biso yo oyebisa biso tant nga ba image na mona te tant so pe leka na coulisse na yebi te yo loko za déjà mukuli na makambango tant so yo kene invitation nga mona na non te wana photo na no ya Alpha Nina po na tro na yebi te en train na livre o ngane na fungoli maso ebi ke Zambota osala Vishina osala Yopo osala Sandalina osala adage moko papa Chéra Lopaka chez les coiffeurs chacun son tour. Maintenant c'est mon tour. Nayebi ke tour ya Virginie Peza ya Zambota ya ba danseuse à PCBG ya Bibi Kapinga. Donc na pesi premièrement Nzambe merci. Et deuxièmement na pesi merci na nga moko na papa na ye. Troisièmement ba merci ebele et pas motopamba papa chéri Jibem Piano. Papa Chéra doré. Papa Yodi. Botangisa mwana. Ba danseuse botangisa rampana. Mais kotangisa mwana na belle campus. Ha, eza kwanga to fina maboko elembi hein. Voilà. Faut présent na linga yo. Aza pe na volonté. Po papa Chéra atangisaka. Amen. Atanga ba ida boyebi ke to feta baka daida awa. Po ani yanga mosali na ete. Amen. Papa Chéri merci beaucoup na o sali pour la mwana nga kotangisa na belle campus ko silisa. Osala fête à collation papa merci. Amen. Otiki ngai te. Tina libala. Papa na coutumier. Na éviter loko no bongiselinga na religieux. Amen. Papa la pesio merci. Sayonga pichu mawatro. Merci papa. Nzamba zwaka lokumu apesa ko kaka ba longue vie. Si. O umela ka papa na kana ngwende. Merci beaucoup papa. Eloko ko prezate na pesi kaka merci. Merci na bino nyonso obo assisté ngai. Merci na ba collègues, merci na Libota, merci na sœur na ngai. Sœur Marie Bekope. Ya wana ya baleke belé. Na sepel makasi donc les mots me manquent. Merci beaucoup. Merci ton soyo pour ça maman. Alors s'il vous plaît. Si. La part na yopé. Oloba un mot par rapport ya ndeko na bino yaya na bino ma pichu dembo abali ici, c'est-à-dire ma danseuse ya BCBG babali ici. Tu dis quand même un mot par rapport ya batini so bona. En tout cas, on a vraiment na oloba o bomo na Zambota. En tout cas, toza vraiment na esengo. Ko bali ça c'est pas facile et ali pendant quoi ngate. Donc yaza yaya soto ye to kutie soto landi. Donc ko bali ça boé. En tout cas, des gros bisous à ma bichou. Sans oublier leader na ngamo kwa mufu de papa chéri babi olembaka bana ote. Si les gens ont la mikumba la dit papa oumela. Donc papa ko bali ça prend la combo na yo papa chéri. Vanda siama na ngwende na yo babi yonde papa yoji yonde leader amufude ba danseuse na yo bazo bali ça bebi somo be tozo bala lisusu. Et yo rani. Et Virginie Bookson Batoupe ba Hollanda yo kobino boza actuellement na kati ya mouvement. Alors on a banda na yaya na bandi pe na bato pe balongwa o pe bayelelo mais to bandi na yo amo na part ya moi na bino. Ah bon. Merci pour la parole Bibi Kapinga yo yebi. Bon nana mingi olobate tout d'abord on remercie Nzambo o azobate après ce souffle de vie. Donc merci Nzambe yo yebi nengo sala na ngonga na o eza moment ya biso tala kara eza honneur ya biso ba mama. Donc yaya abalisi mwana. Donc biso ba mama de ko participer na libala mwana biso. Donc c'est moya koleka. D'abord on remercie na papa chéri parce que a sali a trop. Pendant na kotanga mwana tina ne mwana silisi ba université c'est pas donné à tout le monde. Tina nde to comme na moment lelo mwana bali
donc papa oumela papa chéri esika ozali bolamu epolaka te donc ozosoutenir bapeti na yo ozosoutenir bana yo tozoresiste kaka toujours donc honneur mpenza oumela bisika ozali donc oyo eza mpenza lokumu balobaka toujours ke yo badansese babalaka te babalisaka te mais oyo mpenza eza mpenza honneur na biso donc exemplaire yango oyo mpenza so etikali biso biso pende toza bo sima ya koloba kutu mingi te po deja yango kala mingi te ya koloba mingi ya te yango deja papa chéri en tout cas ba merci ebele ba gros bisous esiko zali parce que oh sali c'est pas donné à tout le monde donc on est Esayo. Merci beaucoup. Alors cette fois-ci je vais prendre d'abord Sandra Lina ba beauté botango pe sobe zalaka ka to yebite mais Sandra Lina pe oloba un mot na bato nyonso baolanda biso lelo aye azala su na BCBG te mais namoni bayambi yo bana BCBG bayambi yo donc actualité Mapitou Dembo abalisi Lorette na biso mwasi kitoko Kafous moi c'est à Kano tobalisi grâce ya papa peut-être que bino ba danseuse bobala raté vie mabe botambolaka bien te mais botangisi bobalisi esengo mais toza ba danseuse be patia bibara mo bala patia champagne bala BBC kabala Mapitou po bota Lorette abalaki reine azana fiancé Virginia azana fiancé nonon ndombe auti ko bala azana mwana na ye donc to senti que Anya Star pe to sala pe mariage toza ba danseuse déjà ba bala pe ba so balisa donc bato baye ba ndete po ba danseuse ba ngoleka TVT bala sa fina bango mais ta ke ngai danseuse na za messager na ba na ndo esa bino to loke ba danseuse ba bala me ba batama ba bimarate babala me bato ba bimate mimi ma cessé ba bala danseuse nani ya quartier la te abala ma cessé pa te bibara mo abala midi bilenga selo France abala BBC kabala badesses babala me makoka mango koleka TVT balo ba makamna mapo mibali na bango bapekisa bango neti ngabo na za célibataire na botité na balité yonde fo bala mais na za kuna te libale ya mama nzambe en plus je m'en fous moi ngana zela rate ke ngana zanga kwa tala mwana na nga mama tala mwana na linga ngoma makasi ala mbongo ebele ils s'en foutent des gens ils s'en foutent des mecs ata pa botité ça problème te aza mobile na aza mbane le mbinga zoto yebi oui mais naza kwa mama tia mona linganga mama tia mona mingi aboti na eta za bia za mboko ne belé il s'en fout aboko la bane belé famille na ye asunga bane belé famille na ngala na ngala bukolo la cha la mwana on évolue Sandra Line a fait alobi un mot par rapport félicitations quand même la maman Pichou Dembo ma Pichou Dembo félicitations et voilà ma grande s'il te plaît un mot pour votre enfant au bobal ici lelo moi na yo bal ici lelo et maman Pichou Dembo na sengo bino nyonso to bike bo na sengo yango biso beto yeto exprimer sengo na bino en tout cas na oyeba eloko koloba te lokumu ezongaka epanzambe oyebi ma sœur kala ezalaki badanseuse baza bafimo inutile na société baza bandumba milaso bakalifia bango na façon nyonso balingaka kokalifie mais gloire au Seigneur yo moko za wana omona na miso mwana atangi tina ba licence aye lelo yo abali donc tokumisa nzambe omoni ezaki ke ba danseuse bazaka ba fimo ya riel ya ba bar ya ba boîte mais on est des responsables toza ba parents toza ba bana na ndaku ba mibali mais lelo to balisi yango mona sengo na biso eza loka retrouvaille ma Pichou nzamba pambola parce que to mona na kala ba 10 ans ba 5 ans passés donc to kutana loka ka toza na biso na ba bolingo na biso akuse to kumisa to kutana en tout cas merci mingi na yo pe ozui esengo pe ya ko honorer biso donc tondima ite kutomona ba présence na bino ba journaliste ya internet mais na kumisi nzambe pour na présence na yo pour na olakisaka musala ba danseuse donc na kumisi nzambe merci à toi merci et la grande ngo baksanine eloko ko bakisa vraiment mingi ezate po déjà ba lobi nyonso o na ningaki vraiment na beta moi c'était ça que koloba na mutu nyonso que danseuse aza moi si lokola moi si basi nyonso disons donc ozotala que danseuse moko banda omona msu fi moko inutile abinaka atikaka mipende libanda libumu libanda mais akolisi mwana atangisi mwana ti mwana koma na licence et en plus mwana eko bala abali libala moko esengo ya kitoko donc
moi si dans 16 disons dans 16 hasard utile na société dans 16 hasard na valeur donc dans 16 hasard musala ya kobina ndenge musala nyonso muto mpako kenda bimaka tongo akenda ka bureau opa kenda koteka akenda donc eza musala nyonso donc mutu nyonso donc disons mobali na bato nyonso bamona ki bango bavanda na bandaku to bango basala baza plus que ba danseuse donc ba meka un peu ko pesa pe ba danseuse valeur que ba danseuse baza lokola basi nyonso baza ba mère éducatrice ba édikaka bana donc basala kamarambo nyonso moi ça capable ya kosala na société yango kana zaki nango ya. Merci beaucoup. Alors Anya Star avec nous parmi des danseuses de BCBG, donc des ex-danseuses de BCBG actuellement chroniqueuses. Anya yana bino mapichu dembo abalisi mwana na bino abali lelo un mot de ta part oko baksanini en fait na o bande kono nyonso ba danseuse bon ngala o bakisa eza esengo makasi to bana esengo vraiment to lelo to balisi po batu ba mona kaka ba danseuse net ba film ko légère ba film ko donc o bandima aza donc soko approcher ou aborder aza na facilité à ko accepter yo to ya ko ndima yo ba yeba ke eza bongo te on se respecte vraiment makasi to se respectera makasi to acceptera mutu nyonso te pe to sangisaka mibali te parce que to yebani parce que bamonaka biso na télévision toza na facilité ya kokutana na bato toza na facilité ya kozwa barelation non to se respectaka eza esengo mapicho atangisi mwana asilisi licence mpe lelo abali mapicho aza na bakoko oyo Lorette aza mwana ya liboso me ya mibale azali oyo aza mpe mokolo lokola Lorette ya misato mpe azali botalaka ndenge bana bazali bocomprendre ke vraiment mosala oyo tosalaka ngo na banorme nyonso tu oyo esengi ke mwasi asala lokola basi nyonso to basalaka na babureau basala na baministère quoi donc toza basi lokola basi nyonso rêve na yo mpe koyeba ke komona grande sœur na yo lelo abalisi yo mpe na part na yo mpe ozoli kolanda lokolo wana peut-être yo mpe obalisa ou yo bana bavandaka ntango mosusu mpa bapapa yo mpe à côté je ne sais pas non nga navanda na bana na ngai esika moko donc biso topesaka bana epa bato te avandaka na bana na ngai esika moko mpe nazo rêver un jour ke nga mpe nabalisa parce que déjà classe oyo nga nazotangisa bana na nga to baekole oyo nga nazotangisa bana na nga ta mosu nga moko natanga yango te mais je été danseuse aujourd'hui j'ai laissé mais nazotangisa bana na nga na ekole oyo donc mutukutu ya oyo aza ta mosusu directrice na intimité ki akotangisa mwana na ekole wana mpo nayebi valeur ya classe et puis valeur ya kotangisa mwana na ekole oyo ezali mpenza ya bien mpo na avenir ya mwana donc c'est ça. Et message ni relancer peut-être na badanseuse nyonso to ba ex danseuse nyonso peut-être ba désespéra message na olancer kaka na bango ke batia nzambe liboso balinga nzambe so balingi nzambe baoyeba ndenge nini ya kotambola même soki bakitiki kobina bakoyeba ndenge nini ya kosote pour toujours continuer kozala na niveau moko ya likolo ke bakita te donc se respecter balanda mibali wana bayaka te ke ngala kosalela boye na kosalela boye na kopesa boye bakosaka bato se respecter kaka soki ozala na mobali zala na moko oyo alingi yo na ndenge ya solo oyo azorespekte yo azoconsidere yo ozala na mais oyo azoconsidere te azorespekte yo te azozwa kaka mpo oza danseuse vraiment botika bango bolandaka nzela mosala nde yango ekomema bino ti na esika oyo biso baya na bino tozali okoloba bato mosusu baloba Anya tu te fais trop sainte yo banomela non je suis pas sainte naza mosantu te nasalaka masumu nasala mpe bamasumu ta mosusu oyo mpe bato mosusu basala te mpe ta mosusu oyo bato mosusu basala mais nayebi ndenge nini ya kotambola nayebi mabe non nayebi mabe na malamu ndenge nini oyo ifo natambola na vie na ngai mpo nakende na nzela ya bosembo mais naza mosantu te mais tobundaka kaka tozala nde na nzela ya malamu tozala na nzela oyo nzambe alobi ya malamu c'est ça bibi oza songi waproche ya bando te non si nga mpenza so na bando te ya nayebi yango mpenza mpo naleki na banzela nyonso te nzambe abenganga kala lelo toza samedi vendredi nautaki kozwa bateme na ngai nakotaki mpenza na kati ya mai donc bopeto mpenza ndenge natelemia naza ya sika naza ya bopeto ya sika c'est ça oui. Merci beaucoup, c'était Anya Star. Alors entre temps je vais vous laisser encore une fois de plus Bolanda fête
fête au Mounene Salami à l'occasion ya libala ya mwana ya mama Pichu Dembo pour na illustrer les bino ba image pour mona enenga exercer musala na parce que vous posez ba question belé pendant que abinaka et lelo vraiment vous avez cette occasion là ya Rolanda vraiment ba image en tout cas je dirais merci à JB Pianalom qui a mis le don coco vraiment balobi papa chéri était donc on a invité son nom parrain donnant un papa qui apporte encore une main forte dans cette grande fête d'aujourd'hui et je vous laisse vraiment le temps de savourer cette ambiance et on va revenir tout de suite. Check, à tout de suite. Colonna sapato moi c'est mon corps. Je sais que yo ça saute moi pas avant ya pomé. Passer mes nuits d'amour dans tes mains. Les loyers oublier la lutte. Ah ben Achille, pas trop comme ça. Dans ta vie Bala, le roi des Akunda. Je sais comment l'emporter comme La ville est calme.
Chikuta. Au Montforti, c'est Lucia. Au Montforti, c'est Lucia. Ma mission TV, le miroir du monde.